Ronde comme Makola, biso lelo na marche awa. Yebisa biso pourquoi toya awa eloni to sala. En tout cas bandeko eza kitoko komona peuple na biso basangani balobi ke plan ya mindele ya kosima susu te. Ko contrôler biso, ko diriger biso, ko tira biso ba mikonzi ba pied biso, ba mabiso plan ya mindele osima na susu te. Donc ozanga susu na 1960 dans le monde africain alobi ke mindele erne koki. Et mindele me koki otali Égypte, otali bandeko na biso na monde arabe, bandeko na biso donc partout en Afrique, dans le monde africain donc erne ba koki. Erne bango ya mindele koki ya contrôler Afrique. Ya solo ndekolanga yo lobini ni pona est-ce que stage à suka yango to comme élection après le 6 décembre Congo comme libéré. Te ba libération à bongo te. Parce que tu as dit qu'avant l'élection et banda to moni ba mikonzi na biso ba mazo pouvoir fa ba ya pa na biso liboso ba ki pa ba mikonzi américain ba ki pa Sarkozy ba ki pa mikonzi o ya mindele ba contre la mukili. Parce que ba li pouvoir na bongi uta pa mindele. Na biso lobi ki erne bango esili déjà. Biso pour na mikonzi na biso na makasi na biso. Surtout lingi cheke di to voter na makasi na biso. Sarkozy a tient le pouvoir te. Américain va tenir le pouvoir te. Biso moko to tient le pouvoir, biso moko to yebi ça et là on dit mais ba libération ba bongo te. To mo en Égypte, ba longi mon bar avec na makasi na bango. To mo ni ba na monde ya Venezuela ba zo pouvoir na makasi ya peuple. Donc biso to cheka nani cheke di na makasi na biso. Bongo ndenge kasi batu misu bazoloba ke ba mercenaires baza partout ba lingi biso partout na Kinshasa na Congo partout au bati a moto bango ba lingi yo lobini mpona wana tozomona ke makasi ya Chine ezali makasi na ya kopier bandeko na biso na Afrique donc Chine akomo kolia mingi koleka ba mindele sikoyo ba américain ba lingi façon ya kokwisa Chine batini na biso ba bengi Africom donc base militaire ya américain na Kivu na palo na Kisangani bati la biso base militaire na Rwanda donc Rwanda ezali armée et américain donc tout le monde qui est Congo est entouré na ba pays oyo bazali pour américain donc ceux qui biso to telemi sans koyeba ba oyela biso neto mona ki en 2006 ba yeli biso ba armée ya Allemagne bazana Gabon armée ya américain batini 100 soldats ba traîner ba armée Uganda ba attaquer biso donc peuple africain peuple congolais tous après te ba ki balong la mukonzi kana banzembo ka te kana na sentiment te faut na plan na biso ya mulai ya ko libérer Afrique mobimba peut to bana fe na Congo bandeko uhuru